Shalom, 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 balingami katinankolo, shalom, shalom, bandeko nangai, kimia, kimia, nakombo na Yesu. Le Seigneur a dit que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Atike la biso kimia, esengeli te kimia, ezala na maboto nyonso, memo ine na biso yende, alingara te ke tozala na kimia, yende mutu azali kobundisa biso tango nyonso, bandeko oyanga. Tokomi tango, il y a pourquoi tango, il y a prière, il y a pourquoi avant, il y a kende kolala, bien-aimé, dont le Seigneur, ezali tango moko, ezali tango moko, ok, makamingi, esala makana, nabutu, yango, bien-aimé, dont le Seigneur, ezali tango, te préparer terrain, ezala bien, olala na kimia, nano monate ke mutu susake alali ala mukite yaya, yango ne esengeli to telema, afin que tu vas kobondela na pesi binombote na kombo na Yesu bisika nyonso bozwambi ezala na mikili ya poto ezala kuna na Afrika na pesi binombote ezala na Amerika na pesi binombote bandeko oyanga yango de tikete na pokwa lelo ensemble toyeba ko se présenter liboso na Nzambe na micro na pokwa lelo ezali wabino le prédicateur Philippe na répété ensemble toi adorer Nzambe ensemble to kumisaye na lolenga bateli biso journée mobimba na lolenga pesi biso susu poko malam mais ataku baninga kuna na Amérique du Nord bino bozana na moi makasi mais tango tokokoma pe 21h na bino boya bokota bozo prière oyo bo prier ensemble na kati na mabota mais bien aimé dans le Seigneur avant ya ko adorer Nzambe avant ya ko bondela tokoyeba kotanga maloba na Nzambe yango ndeko na ngai na sina yebisaki bino ete esengeli toyeba ke nini tozosala tozobondela tobondela kaka pamba te mais toyeba ke mpona nini esengeli tobondela bien-aimé dans le Seigneur yango nde te répartir ete bokobanda koyoka parole de Dieu ezali ba 5-6 minutes ba 10 minutes yango nde tokoyoka parole de Dieu mais parti mosusu yango nde moto ekozala ya prière yango nyonso mibale ndeko na nga ebengami ke ba pilier moko ya ba pilier minene na kati na bonzambe ezalaka mibale c'est la parole de Dieu et la prière qu'on privilégie kaka prière te ke obosana parole de Dieu qu'on privilégie kaka parole de Dieu te ke obosana prière yango nyonso esengeli ete otango na misala bien-aimé dans le Seigneur yango pourquoi lelo tokotanga maloba na Nzambe na mokanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 10 na 12 bien-aimé dans le Seigneur Bible elobi na biso oye au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Yangonde makambo oyo biso tokoyeba kotanga na pokwa elelo. Bien-aimé dans le Seigneur, yango toti kotanga maloba na Nzambe ezali pona kolakisa ke les combats spirituels et réels ezali sur le plan spirituel miso na biso ezali komona te mais nyonso esalamaka na monde d'esprit yango nde tozali komona ezali koya kosalema na banzoto na biso na monde oyo yango soki kutuke bandoki wana makambo basalaka wana kete basala yango na moi tolingaki tozala ke tokobetaka bango butu moi mais ezali sur le plan spirituel bato ya makasi balingaki bazala ke tolingaki totelema tobetaka bango kaka butu moi bien-aimé dans le Seigneur mais c'est sur le plan spirituel yango nde place makambo ezali kolekela biso mais ekoki kolekela biso te balinga mikati na nkolo yango po ete toza na Yesu Masia avec Jésus ça ira tout est possible avec Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur toti kotanga maloba na Nzambe maloba oyo réveillé moko na moko po ete oyeba ke liseki ezali te toza na temps ya guerre bandeko na nga toza na temps ya guerre makambo ezali kosalema bato mpe bazali kokufa bavi ya bato mpe ezali kobeba mpona makambo oyo ezali kosalema na monde d'esprit epai ya satana na bato na ye yango nde bazali kosala tozali komona ke vi ya bato mingi ezali kobonga te bato mingi bazali kokufa
beaucoup fa bosila tant sous tika moko botika mibale et comme que bam sous bien-aimé dans le Seigneur yango de bitumba tozanango kat na molio ke mosala satana ke obongate esimbate libala esimbate bo betana mitu mwasina mubali yango de musala ya satana yango wana Bible lobi na biso nini bandeko nanga par le but que au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Bien-aimé, que toi ikampiko ndekolanga yango te nazo yebisa yo na pokwa lelo ikampiko satana na kokota te na enseignement mususu bato aka onga na zamana za satana kosala ngai lokote. Bien-aimé dans le Seigneur tokoki ko minimiser puissance wana o satana za nango te nyonso puissance nyonso azalaka nango tango ba bengana na likolo ba tikala ko botela yango te azalaka nango yango nde awa bazolakisa biso ke bitumba ezali bien-aimé dans le Seigneur asigna bitumba kuna na likolo là où il y a la sainteté de notre Père asigna bitumba ebima kuna na likolo bien-aimé dans le Seigneur. Bible elobi te keno baswanaki oye basalaki nini bitumba il y a eu guerre au ciel guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, yonde ukanisike, yonde akoki kosala yo bitumbate, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Bible et le binamso que toi kande pico, par la force que nous avons toute puissante de Dieu. Force, ezali po eteto bundanango, ezali force, ya kepo, eza force kakate, yango de akoya ko bundisa biso, alingi ke biso to bongate, yango de malwe nanzambe, ebakisi isusu, Tozakaka na Ephésiens wana chapitre 6, Nantikotanga na verset 10, c'est que dans le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et Seigneur tolata bibundeli nyonso ya molimo yango mikolo bien-aimé dans le Seigneur tozana temps ya combat spirituel bien-aimé na yebisi bino ke délivrance yango de mutu ezali ko distraire batu délivrance esilaka ekokosila en un clin d'œil délivrance ezana lié moko ekangi obondeli persévérer dans la prière et katani mais le combat spirituel ezali perpétuel ezali ya chaque jour ezali ya chaque heure munguna lingi ke alalisa yo mutu c'est bien-aimé dans le Seigneur. Tola muka na pongi, bien-aimé, tola muka na pongi, les combats spirituels, les alliés à mukolo nyonso, bien-aimé. Bible et le que tola ta bibundeli. Soldat à koko qui de guerre que sans armes, sans équipement. Yango c'est tout ça de l'équipement. Le quoi tout ça n'attend il y a combat spirituel. Bien-aimé to quoi ko yekola. Ba almoana le lengeli to koki ko porter yango, ngeli to koki ko bundisa monguna. La guerre est certaine, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bible le dit que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Bon, tous ces revêtures n'a pas armes américaines, russe, mais armes yanzambe, ba armes yanzambe yangonde, et c'est tous à la nango, tous à la équipé, peut-être tout le monde ça, barise, ya diable. Yangonde, plastoko, oumela, napokwa lelo ezali, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Yaya, tozo bundisa, nzoto te, hata oyebi ke mutu wana zandoki, ko bundisa ye na nzoto te, kota na molimo, lataka na molimo, toyeba ko bundisa bango, toyeba ko telemela bango, ete misala wana, kindoki wana famille, to neutraliser yango, bien-aimé dans le Seigneur, kindoki eza spirituel, c'est sur le plan spirituel que je parle, bien-aimé dans le Seigneur, nazolo batike oke de koina, noko na bina wana pete, Seigneur a révélé yoke azandoki, pete, ma révélé yoke, o ser na bina wana azandoki, oyina ye, non, mais sur le plan spirituel, azai sur ser nangaite, sur le plan spirituel, azai sur noko nangaite, sur le plan spirituel, a commis ennemi, yango de, soki moto ko boakele moto, ba démon esprit de bazika kate me bandoki toko bele la moto ete etumba bango eziksa bandako na bango eziksa misala na bango bisika wana bakede ko kuta na wana toko bele la moto bakake na nzambe ya moto lobaki ke na wanda ko yela bino ba bibundeli nyonso wana ezali ekomami kati na Bible afin que to wanda ko dominer bango. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre Yokaba Kombo na bango, contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Esprit mususu, esprit moko très méchant, tango bakotinda ye pa na yo, akoyake alalisa yo, okufa makambo na yo kutu esila, histoire na yo esila, yaya tondima yango te, akoyake abebisela yo bana batanga susu te, bana bakoma bubulu, bana babeba, akoya les esprits méchants, bien-aimés dans le Seigneur, mais yo okinde kobunisa bango na kolemba, non bien-aimé, wana bandoki, mais siko yoka, ezali ba domination, ezali ba autorité, ezali ba prince de ce monde de ténèbres, et bazali ba esprit méchant dans les lieux célestes, bango de ba esprit méchant dans les lieux célestes, yango ba mabondeli na yo elembana, bango de ba tu ba blokaka mabondeli ete eya epai na yo te, bango de ba blokaka ba messager ensemble ke baya epai na yo te, bien-aimé dans le Seigneur, mais ceux qui prièrent na yo ezali makasi, ezali ya moto, bakoye bako kotelemela yo te, bien-aimé dans le Seigneur, tous ali na kati ya prière et ya combat, mikolo telema ya bunda pona bana na yo ndekolanga, tozali kaka tango nyonso ko se plaindre kaka, bien-aimé kotandena na kanda ya molimo, banda ko bundisa ezali ko bundisa libala na yo, ezali ko bundisa santé na yo, ezali ko bundisa finance na yo, ezali ko sala ete ozala kaka bloqué, ezali ko baluka kaka place moko yango nde esprit wana nde betu bakaka à la base wana ezala sorcellerie ozomona noko la bino wana ezali esprit ya sorcellerie muté late soki jour akokufa ko kanzate ke kindoki la famille esili eliko ekele kolata noko mususu ekele kolata mona kasi mususu ekolata soki nani mususu kindoki sila kate kosila te la famille mais siko ekosila soki yo tele ke to bengana esprit wana toko bengana esprit ya sorcellerie na ba famille na biso ete oti kala siko yo nde chef de famille ya ke ndoki moko te opéré na kati na famille nanga démon moko te opéré na kati ya famille nanga yango de bien-aimé dans le Seigneur tout ça nango na pourquoi lelo petit avant to kota na prière ya pourquoi lelo nyonso pona yo nyonso pona yo lelo na pe si la kako salila nyonso pona yo nyonso pona yo lelo na pe si la kako salila nyonso pona yo nyonso pona yo lelo na pe si elaka kosalela. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bon. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Nyonso pona yo kolo yese nyonso pona yo lelo na pesi elaka kosalela. Papa na commission tozo commission na pourquoi lelo na commission papa peut-être jali nzambe peut-être bongwanité ozalolenge moko lelo lobi pe libela na libela. Bien-aimé, c'est la prière du soir, la prière avant de se coucher. Yango bien-aimé dans le Seigneur. Tozali on a pourquoi lelo pona ko kumisa nzambe ya bateli bien-aimé ebeli bakufika ka mokolo oya lelo. Bien-aimé dans le Seigneur tozo kumisa e tombola e peut-être ajali nzambe azali nzambe haleluya mo bateli malam ezali seyo alinga na zala nasina koma mikuwa utakala ende yonde mo bateli ya bombo nanga na pamboli yo na pokwa lelo na komisio nzambe haleluya mo santo na lola
Alléluia, nzambe na bule, nzambe olingi tinga na zala, wana komisio, na pokwa lelo, zwa lokumo, ebongi na yo, oyo bateli bota na ngai mobima, mo bateli malamu ezali se yo, soki obateli te papa, mo batela ko batela se pamba, na pamboli yo, na pokwa lelo, nzambe oyo bateli biso, banda tongo tina tango o, la Bible nous dit qu'il renouvelle ses bontés dans nos vies. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, chaque matin, il renouvelle sa bonté. Alléluia, ses bontés sont infinies, bien-aimé dans le Seigneur. Ses bontés ne sont pas arrivées encore à leur terme. Et elles se renouvellent chaque matin. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia, tozokumisaye pété yedi moto ebaki ko souffler, soki a souffle a quitté, olingaki ola mukate de kolanga, soki ola mukite obengami bembe. Yango tosana bomo, alléluia, tozokumisa nzambe o ayaki pe kolongola biso na royaume ya ténèbres, pona kokomisa biso banana ye, tozokumisa na poko alléluia, tozoko élevé kombo na yo. Est-ce que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Alléluia. Tango ya pourquoi? Tango ya avant ya kokende kolala. Tango ya ko préparer tel malam tozokumisa ye, tozotombola kombo na ye. Azamu santo, azali nzambe na nguya, azali nzambe wale kinyonso. Il a tout créé, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia, tozokumisa ye, au nom de Jésus. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia, toute la terre est remplie de ta gloire. Alléluia, au commission papa, au élevé, n'a pourquoi lelo, que tu ozali nzambe papa, n'a pambolio, n'a pourquoi lelo, n'a pambolio, n'a pourquoi lelo, ozali nzambe, en toi Seigneur, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et on est dans un commissaire, n'a pourquoi lelo, dans un commissaire, n'a pourquoi lelo. Alléluia, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est assis au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne et devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Mais maintenant, le Seigneur toujours pambolaye, azanani polayo, azanzambe, mon bateli madame, azali nzambe, azali ko pouvoir na besoin, azali nzambe, azali ko bik, solution na malade, azali nzambe na bomo. Alléluia, il est le tout-puissant. Je t'aime, Seigneur, et que je t'aimerai tant que je vivrai. Je t'aimerai, oh mon Dieu. Alléluia. Oh pambolio, na pourquoi alléluia. Kumisio papa, pete ujali nzambe, ene tu badi ko senga siko mana nzambe, ete ezala likolo na biso na poko lelo, mawana nzambe, c'est la prière du soir, prière il y a temps, il y a combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur toujours senga, Seigneur alimbisa biso, papa alimbisa biso, ne te souviens pas de nos péchés, ne te souviens pas de nos erreurs, ne te souviens pas de nos désobéissances, ne te souviens pas de nos manquements, mais pardonne Seigneur, tous alibana na yo papa na yeliboso na yo, na ba faiblesse nanga, na ba erreur nanga papa, limbisa na maloba nyonso, na makanisi nyonso ya mabe, papa limbisa na trouver grâce, na miso na yo na pokwa lelo. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit qu'il n'est pas venu pour nous condamner. Alléluia, il a été offert pour nos péchés, comme il est dit le livre de Romains chapitre 4, verset 25, il est écrit qu'il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Moko na moko, abandi kosenga justification, justifier banananga, justifier mwasinanga, justifier mobile nanga, justifier famille nanga. Alléluia, dekonanga, est-ce que vous avez prêté au bon de la nanga elongo na poko alelo, to trouver grâce, na mis na nzambe o na poko alelo, papa, to trouver grâce. Alléluia, papa kotanga la biso mabungate, nous sommes tous ton peuple, nous sommes tous le troupeau de ton pâturage, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. C'est toi qui nous as façonné, Seigneur. Pardonne et pitié de nous. De Okamawa, Mawana yo, Mawana ilikolo la biso, na poko alelo, Mawana yo, Seigneur. Alléluia, limbisa biso, limbisa ba chrétien nyonso dans le monde entier, papa. Limbisa bango,
limbisa bango. Bien-aimé, tu vas dire invoquer Makila, tu vas dire invoquer Makila, Makila na Yesu. Il y a la puissance dans le sang, il y a la puissance dans le sang. Alléluia, la prière du soir a déjà commencé. Alléluia, côté kalana retardé. Alléluia, vitesse c'est aussi ton matisse vitesse. Ce que tu kalina va retard. Alléluia, awa tozali na prière ya pourquoi prière ya kosaka na ngote. Alléluia, de kolanga okoko la boy ba kangi okati na sapongi ete otamboli de kolanga awa tozobele lanza makila puissance makila zinga yo zinga banana yo puissance makila zinga nga papa nazali ko évoquer la puissance du sang dans ma maison na ndako nanga na mbet nanga na nyonso na toilette ba chambre nyonso na couloir pardon de kolanga belela makila tina cave na yo na toilette. Alléluia, na ba forteresse na bango. Alléluia, forteresse mon côté za la carte na ndako na yo so pas makila partout na porte na toi puissance ya makila au nom puissant de Jésus, puissance ya makila tozobele la puissance ya makila na butu na lelo. Alléluia, tango tokola la pongi na biso tozo trempango na makila na Yesu tozo tremper pongi na biso ba vie na biso tozo bombisa ngo na makila na Yesu makila eza la couverture na biso na pourquoi lelo puissance ya makila na pourquoi lelo tobele li makila mwana na mpate na nzambe. Alléluia, sans l'effusion de sang il n'y a pas la rémission de péché. Makila na Yesu epete na biso makila na Yesu ekanga makila na Yesu eloba ezali makila ezali koloba koleka makila ya belle eloba na faveur na yo eloba na faveur ya bana na yo ya modetila ya prière ya pourquoi ya famille bien-aimé dans les étoiles la muka na prière tola muka bien-aimé kola la te okomi konimba te la muka vanda kotambola ndako wana ezali ya yo moto opekisa yo aza te. Alléluia, ndekolanga basakana na prière ya pourquoi te. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur makila na Yesu elonga. Il y a aussi la victoire dans le sang de Jésus. Alléluia, commence à déclarer la victoire nandako na yo elonga toza na temps ya guerre. Alléluia, na guerre nyonso elingaka ete yo de olonga munguna. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, je déclare car il est écrit que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, celui qui nous a aimés c'est Jésus. Alléluia, déclare la victoire, je déclare la victoire sur les sorciers de ma famille. Toujours déclarer la victoire sur les dominations. Alléluia, n'importe quoi, alléluia, sur les principautés. Alléluia, sur le prince de ténèbres. Alléluia, sur les esprits méchants dans le lieu céleste. Toujours tatu les longa les colonnes à bango. Alléluia, bakanga, ba messager na bisoté, bakanga, ba prière na bisoté, ba télémaka dans le lieu céleste. Pour être contact mon côté et entre bisona tata. Alléluia, au nom de Jésus, puissance ya makila, toujours tatu les longa na santé na yo, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, tous allez dans le combat spirituel. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et la lutte, le combat est réel. Bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut échapper à ces combats. Et pour te aux amusan, bosan tu n'es aux anango, okuna asigna likolo, place bosan tu es vanda, oya makashi, et te asigna bitumba, yo kansika ko signer yote. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia, tous allez lutter, n'a pourquoi les contre puissance, il y a sorcellerie. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que alléluia, dans Jérémie chapitre 23 verset 29, que sa parole est comme un feu. Et dans la parole, sous c'est lui que notre Dieu est un feu dévorant. Tous allez quoi du même moto n'a pourquoi les lots, et là kotumba, misala nyonso ya sorcellerie, décolangai, sorcellerie à famille na yo, et ça na kimia pona ni moto na zambe, na kindoki à famille, au nom de Jésus, na oignon soit emili kambunanga, oignon soit aliko bundisanga, moto na zambe, na misala na bango, na quartier général, il y a sorcellerie à famille nanga, na pelisi mot, alobaki na Ezekiel teke, et moko Seigneur a coupé sa moto, alobi ke yo mona na moto, pedi sa moto, na pelisi moto, na sorcellerie à famille nanga, alléluia, disika nyonso bakuta naka, bazungu na bango etumba mezika, alléluia, misala na bango, ba mesala bango, ba lieu de rencontre na bango, moto na zambe, alléluia, lobi toyokaki, tobodelaki pona mabanga, pe tobodelaki pona mabanga moto, tozobelela susu, makala moto, ekende, esopana, na banzungu na bango, na bisika nyonso, oyo basalaka ba réunion pona koboma bato, makala moto
toyoka biso mpona kake na nzambe pokwa lelo ezali pokwa moto tozobelela moto papa yo benga bife de vos rangs papa moto na yo epela etumba nyonso ezali kobundisa nga haleluya bilembo nyonso papa nyonso nini baimposa yo bien-aimé dans le Seigneur pokwa lelo bien-aimé mikolo toza kaka na bitumba toza kaka na combat spirituel nyonso baimposa yo célibat ozokoma na 44 ans ozobala kaka te ozokomi na 29 ans ozobota te okomi na 32 ans haleluya ndekonanga haleluya bapekisa yo yango batya yo molimo ya omonaka eza normal te lamuka vi wana eza normal te toboya tala mwana na yo azoloba malamu te yo ozomona yango normal bien-aimé dans le Seigneur kota na combat spirituel obanda kolamuka tongo nyonso mwana na ngai okoloba mais yo ozotala mwana oyo aza kosi 3 ans 4 ans azoloba te yo ozomona yango yo nde kota na bitumba au nom de Jésus la guerre est déclenchée ndeko na ngai yango nde tokobanda kobunda soki obundi te bien-aimé dans le Seigneur satana akoki kovanda kutu te bandoki bakoki kozala na kimia te moto na nza ndako na ngai napelisi moto soki ndoki moko aza na ndako na yo ndeko na ngai okomona kokima ndako wana moto napelisi moto na kati na vi na ngai nazopelisa moto napelisi moto papa yo nde moto oloba na Ezekiel ke mwana moto pelisa moto ngai mpe napelisi ngai Ezekiel ya ntango oyo ngai mpe napelisi moto haleluya nyonso oyo monde ya sorcellerie ya famille oyo nyonso epozanga ebanda kozika ndeko na ngai soki ezali ke botutu ezika soki ezali balien ale moto na nzambe etumaka nyonso balien nyonso ekangi vi na yo bablocage nyonso moto na nzambe moto au nom puissant de Jésus alléluia bien-aimé dans le Seigneur la guerre est déclenchée yango nde baprière na yo ekende kaka boye bien-aimé le Seigneur tobandi kokoma na suka ya prière na biso ya pokwa lelo tobandi kotika butu na biso na maboko na nza butu oyo na maboko na yo papa batela biso haleluya nzambe tata moto na yo ezinga ndako na nga papa milo de rein infranchissable ezinga nga moko te asimba nga papa yo te moto olobake moko te akoya kotrouble pongi na bino papa moko te atrouble pongi na nga moko te atrouble pongi ya bala na nga papa demeure na nga osécurise yango demeure ya moko na moko ezala sécurise monte ya ténèbre na baradar na bango bamona bademeure na biso te bamona biso te apapongi na biso tolala mpe lokola bapagane te mais lobela biso papa lobela biso na sa pongi révele biso bandoki wana toyeba bango papa haleluya toyeba bango orevele biso papa nini yango ekangi bomoi na biso na kombo na Yesu haleluya haleluya haleluya. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous et qu'il vous donne la paix, la joie de vivre, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour la vie et pour la piété. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, acclamons, acclamons. Amen, 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 amen. Tout comme une souka, bien aimé, dans le Seigneur. Aussi ici, Pierre n'a dit sur la pourquoi alléluia. Bien aimé, ceux qui n'ont s'abonner na yo, mais bien aimé dans le Seigneur. Tout le biboye que ma prière na biso il y a samedi na dimanche il y a tongo les alliés étaient et que ça est sous na 7h30 c'était mais prière wana les alliés na 5h30 et il y a Bruxelles 4h30 et il y a Londres ndeko nyonso oh miyebi que za combattant oh miyebi que za na ba problème sérieux yaka ko yoka ba mystère ya tongo ba ke tongo ya wende ezali moment moko OK batu ba botola ba solution à ma problème na bango oyako yeko le mystère ya tongo bien aimé dans le Seigneur samedi nyonso ezali 5h30 dimanche nyonso 5h30 to benga pe bandeko sous to partager bandeko ete ma pasi ezali na batu bandeko nanga to benga bango afin que moko na moko amona situation na ye ko changer au nom de Jésus to kutane sous mkolo na lobi na prière sous ya moto ya pourquoi na kombo na Yesu amen 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 amen.